Saki Olingi Otala émission Yakambangu Info plus Info plus Info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala Info plus Pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambonya César kao Info plus tala pe mona Info plus otala kawa nani wala ate bokanga moi ba babylone même qui bokanga barobi chaîne les amoko émission les amoko émission de rapport à l'unité bata théâtre ba politicien ba musicien et bon biso ba catcher tala tol barobi émission les amoko IVPP poelele balobi na chaîne na biso Info plus balobi mi kono journaliste nan Chicago la fa propre nan ngai tela tolo ba sur l'émission et dingue bonga mais bo jona il ba on dit que c'est mission yo e vision ba lemboli. Voilà, bonjour à tous les branchés du site Infoplis. Donc, c'est bel et bien le moment de vous informer à travers l'émission IVPP des artistes. IVPP des artistes qui vous est présenté par Tonton Chicago, Tonton Bilengi, l'enfant propre, incontestable. Donc, tous awana pour na bino, pour na komemela bino information à travers les mondes, awana Kinshasa, un peu partout, na poto bisikanyon sobozali pour que vous allez informer à travers ba artiste na bino ninye zoleka ninye salama kito ninye zolinge salama. Donc, awa biso tous alaka impartial, tous alaka na parti prité, mais tout le barande vérité. Alors, lelo naza vraiment na plaisir ya ko présenter bino émission avec joie et puis na recevoir pour la bino actrice munene hein tant na actrice munene c'est-à-dire à marka époque naie na ba pièce à sala o sepeli sabatu et pesa batu pe ba bilengi et sala pe ke batu bazwa ba goût ya ko sala musala yango donc naza vraiment na actrice munene liboso na bino na yende to ko panza teke a koloba ba vérité mususu o boye ba kité parce que ba question na bino ezake belé ko yeba vie artiste nini leka ki nini sala maki donc naza liboso na ngai to pe pembeni na ngai donc na artiste munene Viviane, une ancienne du groupe Sans Souci, hein? Groupe à Papa Sans Souci, je crois que tout a bien au groupe wana. Donc oui, tikala na maboko ya président Poudre de Chasse et yé aza l'une des actrices oya marka ki ba époque na yende muto betane ma solo lelo. Alors sans plus tarder na ke faire inviter na nga pona ko saluer. Bonjour maman. Bonjour Chicago. Bonisa. Santé za kitoko na ngolu na Nzambe ndeka o mona boy. Ah, santé za kitoko na ngolu na Nzambe. Donc je crois bino moko bomoni yeyo amena moni mère obakisa mi suswa. Nga boy kaka. Nga boy kaka. Donc bafano bayebi ngai bayeba ngai kala mukio ezalaka nazaka mukio wana ezalaka nazala mwana mukie banana kola na koma boye nga boy kaka. Ah donc yo changera noté. Te nga changera te. Donc yo bakisa maka na place okita. Na bakisa na place na kita. Siko se mwana Nzambe tant na ozo ngolu nyonso moni ba image ya bana Nzambe ezalaka boye. Mutu so aza mwana Nzambe ubando mona e santé kitoko. So bono mona mutu mwana Nzambe azaki munene azoko konda azako beba wana babe fubo landele bien. Ba fuya bana Nzambe ezalaka boye santé kitoko, bonne santé donc voilà. Donc Viviane a confirmé biso vraiment que aza mwana Nzambe. Oh. Ngana mwana Nzambe nazo identité pardon. Na betela ngo tolo pona zo identité et puis ça mina ba signo sauté et puis ça mina ba actrice signo sauté. Na mi benga mwana Nzambe nazo identité oyo. Voilà, merci beaucoup Nasir Binomo Boyoki alobi azwa identité donc lelo ebe basoki ko beba mais to bebi sarate to lo barane vérité parce que eza musala na biso. Alors première question na ngai Viviane auti wapi na musala oyo abandi wapi?
Viviane abandi musala oyo mwakala nabandi musala oyo na âge ya 18 ans 18 ans wana mpe na banda olandaka baartiste place nyonso babandaki kokende na olanda te ma nalingai mpe mosala na nga oyo mingi après na yo kointegre groupe Chic Choc Loenge ntango nazwi kaka diplôme na 18 ans wana naye kointegre groupe Chic Choc Loenge ya vie na nga Ngadia dia Ngadios wana bajani bapo Firenze bakonzi na biso na intégraki groupe après ntango vie Ngadios akei na ye mikili eyosalaki apona jani mpe bazwi projet mo bazalaki nango ya kovoyage ya kokemikili bon nayesaki bango nde bazokende nga na kotikala so na groupe oyo te mpona banda komimona grande yango lelo naza grande donasi bango awa bino boza te nga na kotikala te ezali fo olukelanga groupe oyo nakende na vana na ndako ti temps voyage ekomi prêt ayosolwa na vie sans souci maréchal ayosolwa na ye jani ayosala lettre apesi maréchal ndenge nayaki kokota na groupe sans souci d'Afrique. Donc, merci beaucoup. Je crois que vous avez compris que Viviane Abandi et Païa viennent à Bisson Ngadia qui nous disons déjà grand bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle aux Hollanda Bisso. Donc, Viviane Abandi et Païa viennent à Bisson Ngadia depuis accueilli et Païa vient sans souci. Alors, parcours na yo tant aux qui pas vient Radio Stio comme pas vient sans souci. Relation na yo na ba chef na yo ezaki ndenge. Nazaki très poli. Ngai chef nazala mukolo na yo. Tozala mukolo na ngoza chef nazaka très poli. Pe ti lelo mon eloko so esalaka mabe na ba journaliste na biso ezalaka te. Na place botuna na biso ba question oyo otambusaka ta micro na absence na Viviane toyebi ke na mokavia na émission moko otambusaka ta micro seri wana Viviane azalaka na groupe sans na groupe Chic Choc Loenge pardon non azalaka chef oluki même ça à longwa chef même ça tika théâtre oluki otuni nano comportement Viviane tant azalaka chef azalaka même ça bien chef même na groupe sans Sud-Afrique bato mosusu baya ba chef wana atalanga na TV bazalaka mpena bafane na ngai ya bayeboye ntango oyo ebandaka piana mpena kokitisa yo azwi mpena tie chef na yo maintenant respecte mpo nini miniti naza chef comprendre ngai na respecta bachef nyonso parcours na ngai ya théâtre même nakolobaka bachef te même bagrand oyo bagrand oyo nakuta na théâtre na respecta bango ti lelo. Voilà, merci beaucoup. Respecta bango ti lelo. Est-ce que Viviane tant oye na kati ya groupe sans souci okoki ko se rappeler pièce à liboso oyo jouer puis rôle oyo jouer na kati ya pièce wana? Non, na minute ezate. Na minute ezate ekimi o intégrer groupe sans souci na neni. Mwana sikopo otikelanga mwa tana réfléchir po makambo wana ezalaka so na motu nanga te solo otala projet ya nouvelle alliance nakoma otala makambo mosusu mpona évolue mpona sala po babiloko wana ta eza bon tokoya place na Chic Choc Loenge na groupe sans souci d'Afrique na parcours nanga nyonso naza sikoyo na 19 ans d'expérience na kati ya monde ya art. Ok, aux ans 19 ans, tu as maintenant quelques questions au réfléchir parce que IVPP, Institut de vérité pour les bomba roté, na le temps au réfléchir, na ebike aux asiko la patronne mais déjà lokola aux ana idée à année au bandela na groupe sans souci. Alors tobeta li solo sikoyo ya groupe na yo oyo sana parce que nazo rappeler na bato ba Hollanda biso que Viviane désormais aza présidente ya groupe na ye. Mais Viviane, je me pose cette question, pourquoi mutu nyonso tu na vie alini kaka za leader? Wana siko vo poser bango ba question parce que yo posa ki actrice mais siko za leader. Nga na kanaka ko za leader te. Wana même Nzambe na nga za témoin na kanaka ko za leader te. Pe na banda ko kima ngo penza. Poso otali pena pona longue groupe sans souci karaté naza déjà na ba une année et demie mais tala siko année ni na sala groupe année ni na sala na ba groupe ba pardon vous comprendre na banda ko kimango na bise ba na ndo sa batungai Viviane na sala groupe te za passe et ça charge ça mon bébé na banda ko boyango même tema nga moko za temo vous comprendre na banda ko boyango men oyo pesa milinga oyo na koyeba te so na koloba ndeni ezaka Nzambe nazongaka mpa na ye po ye mutu apie ngango mpo kana ndokima na ngango eya na bandeko ebele bandeko na nga mingi ya théâtre bana ba 12 ans ya bagroupe 12 ans ya bagroupe na bango mosusu ba 9 ans mosusu ba 8 ans
engaka une année demi à peine. Hein, par rapport à l'âge de théâtre, 19 ans, voilà, donc azanena nous abandine makambangona nous sika ndenge yemoko autikolo ba donc boza liboso ya artiste munene Viviane ancienne ya groupe Sans Souci nazongela na nous côté Sans Souci wana hein Viviane nini pende sala yo longo na kati ya groupe wana bon so na loin parce que awa tolobaka polele ya obombesa na ngote tokoboma mutu te mais tolobaka vérité po sika mabezali to bongisa ngai elo elingo nanga groupe Sans Souci d'Afrique na bandaki suko considérer nga te considérer c'est-à-dire quoi mais ko considérer nga te na sens nini omoni ntango boza na ndako mama to papa alambi fufu yo oza pe wana mosusu ofandaki libanda mais abengika bana mosusu intel okoti na ndako bosali bolie nga na libanda eza manque ya considération ezo comprendre yango soki outi zandre oye osombeli bana bilamba na ndako osombeli bana bilamba mwana moko aza wana oyeka opesi ba mosusu ozo considérer mosusu te Viviane tozonga nanu place wana ntango olobi considération kodéconsidérer yo ekomi na temps oyo président Poudre de Chasse azwi atikali na kibokonzi to ntango ye moko vraiment le maréchal azalaki bon maréchal azalaki papa social donc makambo ye obeba na tour ya président ye obeba na ntango président Poudre de Chasse mpe na début président ya biso azalaki bien aya kozwa siko baconseiller ya mabe bato tu bazalaki tout autour ya Poudre de Chasse bandoki na moto omona moto bazwi mpena serenge ya motema mabe bafuli ye bazwi mpena serenge ya kindoki en tout cas le branché de l'IVPP bino moko boyoki tolobi polele Viviane alobi que batutu o baza pembeni ya président Poudre de Chasse baza bandoki a confirmer yango parce que yé a komaki déconsidéré à partir tant président Poudre de Chasse yé moko azana e bien mais bato nyonso ba pembeni ne baza bandoki eza vérité o Viviane alobi do ba vérité o bozo luka zela Viviane ba vérité o bozo luka vraiment lelo et ko bima awa continuer wana moni vie wana Poudre de Chasse même sans tant sans qui non présent sans qui vivant président Poudre de Chasse azala na mbongo ana ba jeep na ye ana ba maison na ye ba ciment ezali pena tournage boye bovandi bozela msu maréchal Sans Souci bakenda tourner place mo bo umeli abengaka président Poudre de Chasse parce que déjà président Sans Souci azali maréchal abenga président Poudre de Chasse panza batu wana panza biso ndeni oka pena président Poudre de Chasse abimisa mbongo na ye ya poche apesa biso tout ba transport azalaki bien siko nokoloba ndeni siki entourage ni asali groupe wana entourage ya kozwa wana nde bawe bato baye koboma ye po président azalaki na début azalaki bien wana pena vie na nga mais entourage nde baye kobebisa ye siko entourage wana bayaki kobebisa ye yango siko soki na kanisi malamu yango epesaki okanda olobi nga mpe lokwa babanda osala nga basabotage baza kodeconsidere nga mpe nakoma mpena leader basentir nga eza défi oyo releve to eza kaka mpena ndenge olobiki ezali donc mposo nalandi olobiki ozalaki déconsidere yango lelo etimi yo osala mpe groupe na yo ozala mpe leader jamais ngai nasala groupe na défi na motu te na défi na motu te mpe so bato bazala nanga trop bango te bako comprendre makambo na oloba nga nasala groupe na défi na motu te ntango nalongi groupe Sans Souci d'Afrique navanda na ndako nabayaki théâtre nabina mwasi ti nakokendaka mpe balufu nakokenda mpe badubai nazwi mpe mbongo na nga nakepa ata bachine nasomba biloko na nga nayo oteka décision na nga nazwaka yango wana ke nga na kosala su théâtre te natiki théâtre navanda na ndako donc naye na théâtre nasala groupe na défi na motu te donc au salon no groupe na défi na motu te mais lokolo ezaka eloko eza kati na yo étoile wana il faut epela kaka po moyen okanga ngo eza te alors Viviane malgré ba chef wana baza na bango bandoki ndenge olobi wana ba déconsidérer yo mais étoile na pe bakangi encore te poto mona groupe na yo ça va poto ça déjà toujours rappeler que tout ça na siège il y a répétition il y a Viviane donc so botali bipai dans bipai bo mona que tout ça na kata siège il y a répétition donc tous vieux vraiment na kata siège il y a répétition na alors le groupe à Sans Souci ba bandoki est-ce que na bango nyonso na zata na mutu moko bozana en bonne relation na lobby groupe Sans Souci entourage na nga naza clair entourage ya Poudre de Chasse nde baza bandoki basepela na lipamboli na ete moni ntango Poudre Sans Souci atiaka Poudre de Chasse président abande da ko préparer ye siko ntango Sans Souci azokufa
po ngai ti via na za na hôpital nga za ka pena wana nga na tango na za wana na ngai pena via na bika penza comprendre banani yo bazaki na bolingo ne na kacha groupe wana ezali pena zo benga poudre de chasse oza wapi groupe ngo tika na ngo ka boye yaka na boye yawa zo comprendre ba biloko wana tanga pesa ki charge wana ebele ba sepela kite bas bato tout ba pembeni ya poudre de chasse ba sepela ni pamboli ya poudre te balingaka eloko wana ekufa po mutema na bango sani Ekita. Ah voilà, vérité moko déjà yango wana donc oza na clair ah oza na institut de vérité polele siko lokola bango balingaki loko yango ekufa. Entre ta groupe wana ekokipe ko kufa te. Siko conseil nini parce que Bible pe zoloba pardon lokwa ndoki balobi to linga ba yini na biso to sambela pona bato ba nyoko la biso. Yo pona bango message na yo ekozani. En tant que mwana nzambe. Message na par rapport ya nini? Par rapport nenge batikali na groupe parce que yo longwe ba déconsidérer ki yo lobi ke ba déconsidérer ki mais bango batikali ka bazo kamba groupe on pona ba o batikali ba kweya na nzela oyo kwete yo po bango pe bazala déconsidérer okopesa bango ma conseil po yo na minute oza déjà leader ozo gérer ba makambo ngala opesa conseil na poudre de chasse to na opesa bato bala yo lobi président zala ki bien mais entourage ninga na poso lo baliloba po na entourage na e ah mutabongo la batizaka nzambe ndonga na kosa na place nzambe te adwana pena limbisanga wana pena ba mille excuses ngaso na opesa conseil na opesa ne conseil na président pour des chasses mutabongo la bato za nzambe yo mutana mutema mabesko ngata na pesi conseil ezala kwa na olona na mabangati ndi mangai OK ça va pour na président poudre des chasses lobi ah wa vi na ngai président poudre des chasses place nyaso okolande mission ya vie na nga na benga ka tongo midi pokwa ve soko belo na problème ngana assistera yo na lobango na sala groupe oyo pona honneur na yo donc soki muto ya koboya nouvelle alliance aza muto aza na kati ya groupe sans souci d'Afrique soki koboya groupe nouvelle alliance de Viviane Biel aza mutema mabe po na osala ezaka honneur na bango mwana moko bima po ebele babima pena boye suite e bana rateti lelo asala ba groupe kufa wala banani lisusu to atoloba la vérité polele banani yango basala ba groupe kufa ngai nde naza awa naza uniquement ya kotanga bakoma ba président nga na tante ya ofula ba terre ebele baza wana batalanga na TV avandi pena boye avandi na si ya hôtel ina sipla na fio ne aloba ka monoko ne tenga na sipla na fio wana ta na zala ta na avana zonga mwindu ne na koma boye na sipla na couleur ne wana beba koma pemba koma choko ba de bele na kusa si wana ba ebi musala oza soda nga pena soda na bunda bituma na gupo wana tala bablo mususu to wana msoka kimia nalinga vient na poudre de chasse po atomola bendele na kaka wana soda sala to pona groupe sans souci yango moninga pe na kumisaka donc ndoki so azana ndoki azaka ndoki ngana na tante otanga bango bato basala ba esimba te wana bango nga conseil na opesaka na président na nga poudre de chasse vient tango ozwaka charge wana tango ozwaka groupe wana ezali lipamboli na yo po yo tango sponsor ya olia bambongo bango basepela te oyebi bien famille vie basepela te famille na ope basepela te famille ba makangu na basepela te po boya base belé ngana lo ba vérité pardon boya base belé po ani ba musuba yana ba mbrema ko so groupe wana te po moni bitumba famille na balingi otetika otika base belé po na groupe wana donc zala kaka esprit na yo ningo bandaka avant bien kufa ne bando tshapso balaka baka sans s'appeler au tela mbono moko ndo bando depsa sans ba $100 oyebi sans ça démarrer pena carbone empire atoke pas poudre to pena o changer mbongo misi pena 100 kabeli vie wana zong sa esprit wana zala nango kala wana zong sango kolana no batu te lipambole biso batu nyonso basepela nango te donc conseil na kopesa yo voilà donc à ceux qui sont en Roseka allez-y comprendre que ils ont fait ça pour ça Roseka mais moi ils ont fait ça et Kanda donc tout le monde on n'a pas Joana il y a groupe sans souci parce que président poudre de chasse a eu déjà ba conseil au ekoki na vient na biso en tout cas to les là au fort ça les là au moins na yo à lobby to est-ce qu'on a groupe Nouvelle Alliance voilà. Alors le groupe Nouvelle Alliance il y a Viviane Abiel la patronne ndenge yemonga lobi na minute azala patronne pona kana sponsor te na beti une année 4 mois na futaka $240 chaque fin du mois artère a futé la chaîne te naza na sponsor te na futa ndenge ni imagine ça la patronne na somba jean na boy na somba body na somba soki nini
na ndima na se sacrifier pour na boulot na ngai nazala patrona. Voilà, merci beaucoup Ozala patron. Alors to betape IVPP à kati ya groupe na yo. Bon, ozo gérer bana ya batu ndenge nini, bana batu basi na bana batu mibali otie autour na yo. Ozo gérer bango ndenge nini pour le sponsor ezate poko futa chaîne c'est bon. Ozo futa na chaîne. Mais ce qu'on gérer bana on va zaper quand même bana batu. To ba projet d'avenir nini ozala ngompo. Moni pour na bana po moni groupe ntango nazala na débit. Ezala nde mususu na nde pe nazo évoluer ezape ndenge mususu. Tant na banda groupe sika bao bayaka avant TV. Tant na luka TV bayaka bazala pe moi ebeli. Tant na zui TV bao wana mususu pe bakenda ba mususu pe baya. Donc groupe ezande nini? Bao ya bao kende bao ya bao kende bao ya bao kende. Pona ko gérer ba artiste na lingi pour le moment nde tozana na ina ne demi be funa ko mata na 5 ans. Groupe kokosana 5 ans. Nayebi ke nana bacteur moko boye o baza fidèle. Pour nana 2 sièges. O eza siège ya mibale, siège musu eza na to répéter na victoire. Nana besoin na za na moi 5 to 10 acteurs mo nayebi ke 5 o baza fidèle mbule beta. Moetana bangonde ba fidèle. Bangonde ba rozola musu du pamboli nzambe so asungi biso lelo tozi moi sponsor nde ba o wana nde na ko kanisa. Pour le moment nazana vraiment na idée te nana posa nini. Na l'exa ba on a TV balekana baye banana attends ba lekana ba oye banana oye ba pe ba fidèle nabi ke na kuna moi de moko boya tambule beti bango bazanga raté koto yo moi 3 moko boya tambule beti ba s'absenta raté wana nde siko na ti ba on a mutu na ngamukoloke lelo nzamba sungi biso sponsor malonga yi nabi ko katela bango ti. Voilà, donc merci beaucoup. Pour le moment basé là. OK, merci beaucoup Viviane pour cette réponse. Mais nayebi que na minute aux na pièce sur les cas déjà na télévision. Ouais, le dessert. Les desserts par là au lingolo bani. Le dessert ezali histoire moko ya bandeko mo mibale moko abalaki ibala bien azobota te ser wana mususu yazane bibota bota mobala sentaki kaka pesa ta geste la famille te mais abota trop aza mwana muke makoma na ba 7 enfants. Vous comprendre histoire ça se dérouler bongo na ko dévoiler non ba secret non sope po histoire na biso comme non na sukate pe na internet ça déjà ba on est na 5e épisode moi on a dévoilé déjà secret et pour que ça fasse. Voilà, merci beaucoup pour la réponse wana mais déjà pièce ne balobi eza déjà na internet les desserts alors message na yo pour na ba fanatique na yo parce que to kende malembe na suka émission na biso message pour na ba fanatique na yo o balandaka groupe na yo ezani un message ya ba fan surtout ba se plan na groupe Nouvelle Alliance de Viviane Biel na message ya ba fan na Viviane Biel donc inazaka pona sala bino musala pe na lobango lelo ata circonstance nyonso ekoyela nga na ville obeza mokano na nzambe kenatika musala oyo soki ezaki nzambe alobi ke na ozalaka na musala oyo na bandosala bino kaka babilo moya ya kitoko mpe na ozalaka mpona sepesaka bino nga musala nanga eza art donc nga yanga pene eza na makila nasala ina saint esprit ina saint esprit pena donc nzambe arevela nga chaque jour mpona koma kokoma nga mona réalisaka nga mona naza boye nasala mpe mambo ebele ozo comprendre ya déjà domo nzambe atiaka ntina nga donc décevoir bino te alors quelque part sur le bio moko komaka yo moko réalisaka est-ce que ça peut égoïsme et toni on kabola pouvoir te Viviane te nazolo ba par rapport à nini nana ba pièce belé na groupe nanga o nga mona koma mais rien n'empêche pour na pe na bureau pe basela nga musala uzomona bato pe na basunga nga baza avant pe na boye moka komi film na ye abenga yaka na totala na nzande nini c'est bon tout ça sali. Ok, merci beaucoup. Je crois Batunion Soboro Landa Biso Toro Kene Malembe Nasuka ya émission na Biso donc naebi que Viviane on les cas qui ça qui plaisir pour la Biso lelo au dévoiler parce que bato belé bato se poser la question Viviane alongwa groupe sans souci pour la nini mais je crois boyo qui vérité na yé alobi que président poudre de chasse osa bien bon mais entourage na yo baba tchor to confirmant on a IVPP et puis conseil après si vient na poudre de chasse donc vieux oyoki ah
conseil moi na pesio oyo ki salela yango pour la bonne marche du groupe sans souci biso to lingate ke groupe wana ekufa bana ba panzana po lelo Viviane azana dona et peut-être ekosimba me batu misusu ekosimba te et lobi ba koma banani donc président poudre de chasse oza vraiment na charge munene ya kolongola bandoki nyonso baza pembeni na yo wana et puis to ko pamela milimo wana au nom de Jésus donc milimo ya kindoki wana nyonso et que de musika. Alors mot de la fin na yo et puis moi quelques salutations na ba obalandio Viviane. Ah, oui monsieur qui toro beka siko aussi sur un va. Balobi biso ah donc Viviane yo linga to continuer to tia bonus. Ah en tout cas na éviter ba continuer ngai balobi miso za kitoko to tia bonus na éviter so boba extendinga combien de minutes. Bafani na ngai kuna respect na bino na lela bino fort. Ouais. La fille sans hydroquinone. Ah bon en tout cas on comme la fille sans hydroquinone. La fille sans hydroquinone. Mais toi ba quand même peu Viviane pembe makasi. Na bisao bafani balela na bisio bafani balela koma pembe po ani na sepesi bino na zongi. Na zo maskona couleur wana obolela wana bon moi te na o mabebe te trop de choro mabe na pesa pe conseil na bafana na nga basi trop de choro mabe omoni mboka bana ba mikili wana moi mikili mo ba climat wana eza bien mais ba ser na biso akinde choko zo bebe zo nonisa era conseil muke na profiter pe na bafana na biso voilà nana ngwa zo nuna na choko ah to lo ba vérité polele Viviane nana ngwa zo nuna bona o lo ba oyo Gracie Alex Kalonge ebiango ya benga ka master ma présidente ba o mesana kana mwindo ngwa so ezate donc allez-y comprendre ah ça la vérité bon mesana ndiko na mwindo po bino mo bo déclarer ki pourquoi Viviane akoma ichoko makasi ba bichoko ezo nunisa zala na couleur naturelle na yo e ko sala bien alors ndenge na lobaki ba fan na ngai ni surtout. Merci dans l'émission za kitoko, merci na patron ya chaîne Oyo, ba fan na biso bo sabonaka. Na lobango med fois, moi tant boza ko s'abonner, bo soutenir biso na plateau tine na $100. Là musu faut foutre la mutu mo minerva place mon ko s'abonner kaka, il est qui $100. Donc de mon émission bo s'abonner, peso lingo so ba image na nga na télé na YouTube, so kotika na Serum TV officiel. Au monde à maman le dessert de Jézawana pour s'abonner pekuna et ça là vraiment vrai bien makasi. Voilà donc nenge boyo ki Viviane balobi bo s'abonner info plus yango yo tranche nabino IVPP des artistes et institut de vérité polele a to bomba ke lo côté to za impartialité présentateur nabino yo l'enfant propre Chicago tonton plaisir tonton ba sentiment na ebité na sala bino ndenge ni na loba ndenge ni bana poto tu boko landa ngai bana ki chasse un peu partout nde kaka Viviane auto loba ke non to s'abonner to lela bino fort je crois au eza premier numéro pour la bino donc Viviane aza artiste au soki de temps en temps to na posane a dévoiler parce qu'elle a déjà maman présidente na kati ya groupe na to zala na temps nyonso to lingi to zoyer poto solo to beta makambwa kati vraiment to ko zoyer en tout cas na ke aweza na vérité polele a betinga sous vérité mon balobi moi mabanga sala e bien micro yango Viviane ngo kate émission ka boy vraiment ta yo na kata kite na pesa ki au monde de la fin puis na lobaki o pesa ba o ya yo mbote ah pesi bambote na ngai ma copine chérie Judith Loso, moi c'est moi, pembe babi la couleur c'est jaune, hein? Blanchard Love Dembo, na Bosanité, na Trocadero Pablo, na Bosanité, na pour autant les Arabiens, na bien Makwata, na Bosanité, na Nasi Longange, dans na batutu bo sepela na ngai, batutu bo linga Viviane na biel, numéro na ngai zali plus 243, hein? Plus 243 89 81 10 431 plus 200 plus 243 pardon 89 81 10 431 kozora na WhatsApp to solola bobenga numéro ngwana waza posa mabanga numéro yango wana merci l'émission na CP na eza
Voilà, merci beaucoup le temps pour moi aussi de saluer ba Oyangapé, hein, ngapé na zangi ba Oyangaité premièrement na pesina nous moté na famille biologique na ngai, famille mbambi mobimbe sika bozali, je ne saurais pas vous citer tous parce que bozé belé, sika bolandi ngai ba moté belé, puis je salue ma fille Régidine, bébé Régidine fille à papa, ba moté na yo, sans oublier na pesi moté, hein, na sponsor na biso, hein, agence Badem Babi Moli. Babi Moli, agence Badem, en tout cas sponsor Nabiso, Napesio Bamote et Siko Zali, et puis partenaire Nabiso Monres Pro, hein? Igor Niembo. Monres Pro, Igor Niembo, Napesio Mote et Sika Okolanda Biso, et puis Napesi Mote na Arimo Dogo, le motivateur HM. Balobi le motivateur, Babi, pemeni na motivation de motivation. Si vous avez motivé, vous avez été le rôle IVPP na motivation to yambeli no artiste munene Viviane, hein? Henri Modogo ya yo yango wana depuis Mikili, en tout cas na ebike Orlanda émission eza premier numéro bo soutenir loko IVPP eza munene projet za munene to yambela bino ba artiste ndenge na ndenge pito ko dévoiler ba secret o batu ba yebite na ba question o batu ba mitunaka tango na tango bazula biano te po biano solo okozwango kaka awa na IVPP chez tonton Chicago l'enfant propre et puis na pesi suba mbote na Joli Mabeka, hein? Joli Mabeka Mukonza Renes na pesi ba mbote belé Siko Zali et puis Katia Mabeka la star Cayenne, hein? Katia Mabeka la star Cayenne na pesi yo ba mbote belé et Siko Rolanda biso Ravel Boyenga Mustafa Kobange ya maman Aline Kobange, hein? Mustafa Kobange ba mbote belé Siko Zali et puis MC Vuzi de Jamaïque na pesi bino ba mbote belé Sika Bolandi biso en tout cas ceux qui bo sepela ki makasi bo pesa merci na elenge mobali o azalaki na sima ya caméra na biso Hussein yenda zaki na sima caméra et puis bo pesa merci makasi na ba conditions tout o ba permettre que bolanda biso dans de bonnes conditions et puis na remercier artiste munene o tozalaki na ye Viviane o lelo ba benga ye la patrona, je crois vraiment to komi na biso na suka to kutani mbala ya sima na émission mususu o ekolanda et cette fois là to koyamba artiste la vérité mususu sinon Viviane en tout cas merci beaucoup, hein? En tout cas baba na bino nyons tout bo continuer kolanda émission oyo boko zala de cité tonton Chicago aye na mupepe sika Henri Modogo le motivateur a motivé bisoko Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka